Bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Vous êtes branchés sur le meilleur de sites, www.congokimiatv.com. Votre meilleur de meilleur, comme je le vous dis toujours. Là, je profite pour saluer mon boss, Orgazi Malantagne. Aujourd'hui, on est là, à Kassavoubou, avec Junior Window, que vous connaissez et d'autres qui ne connaissent pas. Vous allez avoir l'occasion de le connaître aujourd'hui avec She's the Love. Je vous aime tant, m'avait tellement manqué. Marambouezara bien. Kande Bongebi Congo Kimia TV est là toujours là pour vous servir. Il faut toujours appeler quand vous avez besoin de quelque chose, quand vous avez besoin de pub, quand vous avez besoin des émissions. Faites toujours un signe parce que toute l'équipe de Congo Kimia TV sont là. Nakin, na Suisse, partout, Kande Boyebela, Kande Bolingela. On est là pour vous servir. Au Matadi, au Brazzaville, toujours et toujours. Simon Gomes, Bamba, Baboya, Bassamwa, l'homme à 3 noms. On est ensemble. Tout semble aller. Ouais, ça va. Nakin, tout moi, tout Ramoukié, ça va. Biso tu kini to lebela on soute musala ngala ya sala mingi musala ba turu wana si to beta ngo mais o eza musala to na cadre ya musala quoi. C'est que ba tout ce comme belé c'est que donc musala les autres qui ne malamu. Ouais, ça va musala qui est bien. Musala qui est bien. Il y avait ambulance. Avant ambulance donc il m'a remis sur les il y a bien kitoko. Avant ambulance to salaka album moko kombonango Adam na Eva ngana chaka nzembo moko solo vocal moko na kati ya album wana mais lelo après tous en ambulance quoi. Mais avant même au solo ça on a les akina titre nini soso. Il y a un mystère caché hein. Les aki ya yo salara vocal. Tes zara ya patron biso to salara ba solo vocal. Au nombre de combien de personnes? Oh, ndeka tous en kati ya groupe hein. Azaki batutu ba. OK. Mais avant ça quand même Wendo avant les lois benga ma musicien. Donc identité na yo veye banaye pantana na kin na poto. Et ça na loko e bimisa yo quand même. Oui, Félix Oazé comme ta bimisa ngai. Des nabi eloko comme chanson, pas Félix Oazé quoi ça quand même eloko c'est ton mais pour te dire que moni ngai naza mwana oyo na bandi musala na kaka na culture pays. Ceux qui les loba tu ba découvrir ngai kaka chanteur ya culture pays. Donc chanteur ya Montouté donc culture pays kaka ndem tu populise ngai et salut nazala lelo. Et c'était quoi la chanson Na comme esclave d'amour, liboso na yo mamai. Baba soba tonga banda kwa minele ba immeuble. Ndakwa bolingwe bukanie. Batu ba bisuite nango quoi. Et après ça, tu as eu combien jusqu'à aujourd'hui tu es en ambulance, ça fait déjà combien de vocales ou combien de chansons? Naimba presque na ba album na banzembo nyoso, mais solo vocal na Adam na Eva na sala moko. Après tu as I love you, tu as banzembo nyoso, mais tu as des confirmations banzembo quoi. Et vous êtes payé par rapport à tout ça? Bien sûr, netinga na solo la ya neti tozana ba chanter musuba solo la ya ba ketch na ba t-shirt. Ngaso na yo solo la pona nzembo donc ça dit faut moko bien quoi. Il y a le mamboni ayebi ndenge na souffra pour azo ambulance donc deux fois té. Et par rapport à ton propre patron, ton boss à toi qui est Félix Oazé quoi que je salue aussi. Oui, on est rémunéré tout bafuta rabiso donc musala sans les fouti. Moi Pékin, moi billet de la part de Félix Oazé. Si ça peut arriver mais ngana za un grand garçon donc bablo mususu monstra ko pesa ka ngate ici à population ngai. Un signe de reconnaissance quand même. Oui, ça peut arriver, on a dit ça peut arriver mais c'est pas ezala tout le temps. Donc ngana binde na solo la batu ngana so na batu lokola ba yalo mambweni ba Fanis Miche Wanga ba maître Dox Botomba maître Ralph Botela ba Papi les rois carte limitée formule ya Souka Bilanga ya héros. Donc voilà. Wendo là on est à Kinshasa. Lelo film bouclande kanima solo par rapport à l'album Soussou. Donc moi je pourrais dire tu as profité comme tu savais que non la RDC devait jouer présence na yo pe yango et Salamaki. Et pour toi qu'est-ce que tu pourrais dire à nos joueurs et à toute l'équipe de Léopard? Félicitations à Massananga Chancel Mbemba mon ami Obinde to solo laka donc vraiment félicitations na yo ngai na yakri ki sasa po yobi ke toki na période de vacances donc ba vacances bazalaki na mingi awa donc fallait ko saela bango ba concert belé ndeto beti wana et vacances sili ba vacances bazongi ba bienvenue mboyo bazongi
papier le roi carte limitée formule ya suka zongi. Donc c'est des personnes oyo tozaki na bango awa na série ba vacances tango esili wana bango bazongi na bango biso totikali to continuer musala biso totikali ya osala quoi. Et na métier na yo ya musicien ba difficulté nini oyo o rencontre kana o aussi o rencontre mutema mabe jalousie na ba risque avion de na zorazora boibi koyaka mutema mabe ya boss na yo ayemba to mutema mabe ya ba collègue na yo to ya ba connaissance sûrement yo zalaka ya ba boss na ngai te. Donc boss na ngai te za ya ba ndeko to zalaka na bango batu mususu ba lingaka te ndengo zali eza nature ya ndule ndule zalaka na ngoka bongo ba jaloux bazali bato babangaka pe mutu mais azoko koloba te bazali netinani bazebele yo oza mieux placé na makambo wana yebi bazebele na koyeba yanga yo te kayona nga sikoyo nga so na lobby na fuli mutu ngo donc vaut mieux pas kobeta lisolo mutu mais il y a toujours des personnes où les gens n'aiment pas les gens ndenge vena biso sulutani ya lobaka quoi. Est-ce qu'il y a des difficultés yo rencontrer na métier o okoki koloba nini par rapport ya ba o bazoya kokota toma o bazali mais ils n'arrivent pas à s'en sortir dans la musique eza linga yango parce que moi j'adore la musique donc vraiment c'est inné donc eza eloko o eza kana ngana kati makila vraiment musique eza eloko vraiment temps on a botamaka le 13 septembre donc nakutaka ndule na kati famille na ngai donc musique il faut kolinga yango avant ça eloko il faut kolinga nanu penza yango soko lingi yango te okosala yango te mais soko lingi yango o comprendre que oui il faut kenda nango musika ndenge le longa na zaboy funa kene na carrière oyo nazo sala si nali fo bonde to komo ba mikolo na kini quoi donc des fois te. OK, comme tu as dit que okuta musique na famille na yo. Oui. Donc Wendo, comme vous le savez aussi na o ba habité à date de son nom il y a Papa Wendo qui nous a déjà quitté, Coco Wendo qui nous a déjà quitté, mais Lelo Junior a représenté. Qu'est-ce qui peut démontrer que Yosa Penza descendant? Moi et Loko na mon que ça la plaisir na ba poto mobimba mazola na minute. Marilo ise solo ngai na yo. Wapi kombo Louisa ngai. Lobela ngatila kombo Louisa. Louisa na kobala se. Batu babi na bango dongo. O eza mokitano penza moi na famille ya Wendo mto sala ndule ezaka ngai nde mno sala ndule. Et tu es fier de ça? Trop même. Et tu penses que les gens te disent aussi que non tu es en train de faire la même chose que ton Coco? Oui, la plupart des gens bazo féliciter ngai bazo bisanga musala yo na chaka sérieux oyo Coco Wendo azaki na kati. Pourquoi un peu na succès le roi ayeto? La musique a succès tenga ça la musique il y a carrière. Non mais la musique finit toujours par un succès où on se dit muto ceux qui le lo ba o ba sali ba succès wana c'est par rapport ya boulot na bango eza reconnu quoi. Odile ngai kombo na nga déjà succès Wendo eza kombo eza okutaki voilà eza kombo déjà eza lokola donc kombo moko déjà eza munene na kati ya mondo ya ndule d'autant ba junior Wendo référence maman ezokenda donc naza obligé succès on déjà yango wana déjà le baka ndenge na amélioraka de ndenge ndenge basali immeuble boye ko sokola rango kaka. Donc voilà, et sokola voix. Sokola ngo kaka ndeko. Sokola voix. Na sokola ndeko mbona Wendo. Ouais, je sais que cette émission est en train de faire énormément plaisir à mon boss. Junior oyebi ndenge mboka na minute ndenge zotambola. Pona yo koyebisa biso pona yo en tant que musicien parce que on dit la musique est éducatif aussi. Pour Congo et Lelo en tout cas quand se le disent ba musicien bozo fingisa makambo ebele bozo créer ba trouble na ba couple bozo créer ba trouble na ba maman na babana. Pour toi qu'est-ce que tu pourrais vraiment dire d'abord en premier lieu pour l'éducation de la musique congolaise? Bon, je ne pense pas qu'il y a un temps sur le niveau ya likambo pour la musique congolaise. Donc ezaka le bar ko betara moi crochet moi vite fait. Moni musique na biso mutu na mutu chaque individu a ebindeni a la carrière naï. Donc ngai comme on a Junior Wendo chanteur mususu comme ne Kabose Bulembi chanteur mususu comme na ye Didier Lacoste Mukentonga donc chanteur mususu comme Jordan Kousa mutu na mutu azana ndenge na ye azana kombo na ye azape na voix na ye. Donc c'est à dire mutu na mutu tanga yaki na mokili ayebi nini ya kosala na musala o ita musazo sala ezaka pas forcément la musique donc ba misala mususu ba mutu na mutu azana ndenge ni azo musuba tio na bureau mozo yiba
ok ba futa ka ona makambo sala donc voilà. En tout cas yiba pe ndenge ozoyibela sino toza posa te maître Osé aya koluka ya kobimisaka yo le grand avocat oyo akangi limete Mobimba maître Osé Kouibdama. En tout cas merci pour tous tes soutiens. Congo Kimia est reconnaissant par rapport à ça. Ozoyo kaka ndewe ndazo pese là et to koti siko na moi monde politique moi muke. Pour toi nini ya malamu oyo ekoki ko faire marcher mboka mala. Ouf, eza fléau moko ngo dindisanga wana eza trop glissant. Moi je suis artiste et musicien. Oyo na rolo ba oyo tozo mona na misu. Toza na esprit de dialogue mikolo. Total la ndenge ezokende. Après voilà. Ba musicien peut pas pesa ba idée. Ba musicien ba yembele le ko imanga belé par rapport ya avance ya mboka kaka. Oh yo koki ko pesa là parce que à part musique, il faut quand même na raisonnement pas seulement musique. Okuta la pe ba lona kinzete o tam se senga ki awate. Ngala ko pesa o ba idée quand même parce que tu peux pas limiter ton idée en disant simplement que non il y a les dialogues. Oui, pour que ce dialogue aille de l'avant, il faut quoi? Il y a un zolo ba moni ceux qui ba groupe et qui ndaka susu potote parce que makamboka ya mboka. Donc ça dit il y a un bina na kokota na ngana fleur wana te toza un esprit de dialogue mikolo yo et si ba lobaki dialogue total la dialogue na biso ndenge ezokende après le reste nzambe muta decidaka lobi za ya nzambe biso toza na lelo na passé. Voilà. Jenny Imana, vraie chérie. Donc on dit de vraie chérie, bah vraie chérie. Pour Congo qui a TV, toujours dans ma vraie chérie. Axel Botango. Donc je crois que cette émission est en train de vous faire vraiment plaisir. Junior Wendo a PCLI de niveau où il peut. Et je crois que des nouveautés, aux autres préparées déjà, les années. Oui, que tu as payé vite aux ans maladie, tu as la mikolo, titre album Nabiso, Boamabe. Monstre d'amour a permis de faire un album naye Boamabe. Donc, nazo déchiffré nanu banzembo nangai malembe. Et nalamba ngona no après monstre d'amour a tchela bino on a mis ça mokili ko yeba quoi. Et c'est quoi? Titre nzembo nangai za liboke. Mais quand même il y a déjà un petit truc bato bakoki oyebela déjà. Mais zéro zolinga eleki makasi. Mais kananu ko changer idée. Litu mezala kelengi na mbisi ya mai. Oza sentiment nanga anga. Motema ezalaka na protection te. Ozobomanga na souci. JP Lukombo micro ensemble mon vie ayebi. Donc voilà quoi. Et là ngapela je crois que Rosangi sa témoin na liboke hein. Pour ma liboke moninga osombela kwanga te. Est-ce que to sombela ngo déjà kwanga toni? Yanga bo sombela ngo kwanga po boza dessus te tant va pesa bino po niveau boko fi ba misapi. Donc deux fois ko tout honorable, oso validé. Junior Nuendo en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Des salutations, un mot na bana poto na bana Kinshasa na groupe na yo à ton président et ça la moins bien quoi. Ouais, bana poto ba ebi tozala na biso déjà, bana poto ba ebi ke tozalaka. Et mboka oyo tozana ba bienvenue Vangasele monsieur Donatella, mboka oyo tozana ba bienvenue Mboyo, mboka oyo tozana ba Lola Brilling, tozana ba Prince Tumbonyo le Sol na Grenoble. Prince Tumbonyo le Sol, mon ami, Nassor Batan de Nzambe à Grenoble. Nico Kasongo, Nani Lisusu. Batouazé Belé, ce que monsieur Lingesi Landé, l'état total à Rabango quoi. En tout cas, et moi réellement je dirais que cette émission a fait plaisir à mon papa que j'aime beaucoup, à mon fils, à toute ma famille, la famille Chiz, la famille Chizungu. Hein, représenté par Odile Chiz Love qui t'a créé. Aïe. Je crois que Star a ce qui manque si pour yebi source à qui t'a créé. Donc botika ko iba hein. Botika ko iba. Bato ça te pour bango banane. Pour mbisi na ma ya otosa. Pour bango banane bango otosa te. Avec Chiz vous fera toujours de plaisir. En tout cas, appelez, faites vos commentaires, n'hésitez pas. Moi je suis là pour vous. Pour vous servir, pour faire de plaisir. Plaisir à Ngobo qui est là, on a bandé s'il vous plaît. Hein? Gardons toujours de bonnes chances. Mon boss, merci. Merci beaucoup. Et je crois que
On est ensemble, on restera toujours ensemble. Je vous aime tant, je vous fais de gros bisous. Restez branchés sur le meilleur de site www.congokimiatv.com. Là, je vous laisse avec Junior. APC la bino bilengi li sous pour vous sentir que Junior Wendo aza pas seulement ya poto botika doute et boyoka kande mingi boloba lo bébé te faut koyoka. Donc je vous laisse avec Junior qui va vraiment vous faire plaisir. Junior, le micro est à toi. Merci. Toujours le mingi na Arsène Botango Elanga Mpela Maître Osé Kouindama grand avocat na baron na biso ya Kinawa. Donc Orgazi Manhattan, mon ami, na pesi mbote Sikazali, Triple X. Donc on a pesi mbote chanteur na ngam na zolo bango à partir de la Suisse wana. Bo valider Triple X.